Kubu Kanate, s'abonner na Radi TV. Radi TV, théâtre ya sol, ba film ya sol, ba gag ya sol, ba émission ya sol. Radi TV, ma amoza. C'est Manuel Janga. Bonjour, bonsoir, na Congolais, Congolaises, esika so bozali na monde entier, mbote na bino, toye kolobela likambo ya ndeko na biso Edingwe moto na ngenge oyo moto abeta abuka asala nyonso abinisa alobaka ye nde moto oyo apesa kutuna ba pasteur bakisi oyo bakwesaka mouchoir oyo kwesaka bato. Lelo Edingwe moto na ngenge aye kotika mikuma na ye nyonso epa ya Nzambe oyo prophète na ye Simon Kimbangu aeko tatola pe ko reconnaître ye. Mutuna ezali ebele na kati ya makambo oyo ya ndeko na biso Edingwe moto na ngenge. Peuple congolais totala pe totelema tomona ndeko Edingwe aleli, mais na nyonso oyo ezolekela biso Edingwe moto na ngenge suki na ye oyo ya ekwesaka bato, suki na oyo lobaki aza representant ya Satan na kati ya mokili akei kondima kondimela Nzambe na suki na ye kaka ndenge azalaka nango. Yango mituna ezali eske Edingwe moto na ngenge atatoli ya solo to andimi ya solo Nzambe ya solo to eza juste kaka ndenge basalaka bango na ndeko na ye Deniles oyo bakomi kosala ba théâtre ebele toyebi te. Yango tolobaka ndeko na nga na mamo boye moye tosasu ba théâtre ya vie eza te. Okosala nyonso okozala pasi moye mutu andima yo eza te. Mendeko na biso lelo akomi na nkamba esika bato mingi bato bakimaka bato babangaka keso okoti na mai wana na yakamba okokende okozonga te. Me lelo ndeko na biso akoti pe ameli mai pe akoti amisokoli na mai wana oyo bato babangaka. Tomituni eske eza kobakisa pouvoir to andimeli Nzambe ya solo. Toko juge te, toko ke musika te, mais oyo ka eza kolakisa parce que bango mikolo yo na Denilesi na kati ya internet baza komemela bato kilikili, bato baza koyeba te wapi bango bazali, eske bazali bato oyo baza kosolola makambo ya bosolo to eza juste baza kotia bato wa mise en scène. Ekomi wa pasi ya ko reconnaître ye moto oyo na ngenge moto oyo lelo frère na biso aye ko lela aye ko reconnaître comme bato ebele bakosa ye na Kinshasa, mais akomi na nkamba esika wapi papa Simon Kimbangu oyo bato bakomaka ba président bakomaka kokende kozwa to kosambela ko reconnaître résistance ya kimbangiste et place oyo ezali bapesaka bato makambo oyo ozala problème na yo esika wana pe bakenda kosilisa kotika ba problème ebele. Tomi tuni eske Edingwe suki na ye oyo po ye suki wana suki elongwe
bakozongisa kombo oyo babotaki ye pa mama na papa na ye to akozwa kombo ya sika ya bateme. Yango toza kotala na oyo atatoli, oyo alobi prophétie to témoignage na ye. Est-ce que akosalela yango to ezali théâtre, ezali mutuna? Toyebi bakimangiste batambolaka na bosolo pona kobanga nzambe ya papa Fumu Kimbangu. Est-ce que ye edingwe moto na ngenge akolongola ngenge wana akopesa kombo na ye oyo ya bateme ya sika toza nini? Bande komutuna oyo eza ya kotuna po tozali bato oyo toza koyeba Bible. Soki moto oyo azali kobela basambeli pona ye moto wana kotikala kaka kobela te, moto akotelema na nguya nyonso pe akozala malamu. Soki moto oyo azaki liboma bakosambela pe bakokata ye suki nyonso to mandefu na nyonso bakochange ya komi moto asika. Me edingwe moto na ngenge suki oyo eske esengeli ezala kaka boye ti na soka mokili na ye to ifo alongo nango alobaki atiki makambo nyonso masumu akomi ne de nouveau. Yango motuna ezali peuple congolais totala likambo oyo toyebi bango bazoya na flatterie. Toyebi te Simon Kimbangu papa oyo moto oyo prophète na biso soki akoti kati na ye lokola ameli maya nkamba pe azwi bateme na kati ya nkamba pe a changer elamba. Bomoni ndenge abini, bomoni ndenge atelemi, mituna ezali ebele. Eske ya solo réalité moto oyo ndeko na biso aye kobongola motema? Soki abongoli motema ba pasteur oyo apese mama mouchoir ya okwesa bato na église wana marché wana Satan a échoué parce que Nzambe a récupéré mwana ye. Yango toya kotala kotalisa bino ndeko na ngai eza kotalisa bino to fongola miso bafo bakozala parce que basinya suka pe ebandi kolakisama. Soki yebe akoti po adistraire bakimangise toyebi te, mais soki akoti po afungola po ateya po aloba maloba malamu po na bato mosusu o balosa bakota na ki bonzambe to na bakisi batika parce que azaki moko représentant ya diable kaka ye mondenge abande komibenga azali représentant ali sifona na kati ya mokili. Mais lelo abongoli motema. Bandeko biso awa ezali seko message oyo toza komona yango toza kopesa bino. Soki bato muso beta libaku ya koloba be Nzambe alolo alimbisa bango. Mais tolakisi bino bilili ndenge aza kolela mokolo aza kolela ko ndima papa Simon Kimbangu. Kasi yo partout ozali Congolais congolaise kisi ezala tina te. Soki bozoya ko aveugle bato ba Congolais to congolaise Nzambe akosepela te, Nzambe akofrape ebele, Nzambe akotilakisa ba oyo nyonso bazoya na nzela ya kokosa na kombo ya tata na biso. Mais soki ezali ya solo tikete Nzambe alola ete banguna to Satana kadia mpemba akomi ko échouer parce que bana nyonso baza kozongela tata na biso. Peuple congolais tokabola bolingo, tokabola mayele, Nzambe abakisela biso po tokele musika. Likambo oyo tokotika boete, totika edingwe abina na ye, totika edingwe ayemba na ye, eza ye na Nzambe na ye. Mais biso tojuge te, tokondane te, mais tolakisi bino ba efe ya suki na ye, ifale abotama ya sika, alongola suki, lokola la ila nkamba, asokoli maya nkamba, babatize maya nkamba, tovedi mai wana, batu babanga makasi, ifale quand même edingwe bakata ye suki wana eto mona ye edingwe alongoli suki wana pe akomi moto ya sika. Boyoki pe bolandi pe bomoni nyonso esalama na miso na bino. Nzambe nde Nzambe atikali pe Nzambe. Peuple to partager pe tokende kotala ndenge aza kobina. Eyokani tolanda. Olingi oyeba makambo ya politique, musique, culture, fait de société, topé sport,
kaka na magazine na bino Radi Top News. Radi Top News, magazine oyo ekopesa bino ba information ya République démocratique du Congo pe ya mokili. Bana poto, bana mokili mobimba, olingi ozala informé, formé, tope kozala diverti. Magazine ezakaka moko, Radi Top News. Du lundi au samedi à partir de 19h, kaka na chaîne moko. Magazine Radi Top News, kaka na chaîne moko, Radi TV. Et pas ya boss Emmanuel Diab. Avec vos servantes, Joël Akati et Nana Matondo Mekoutima. Radi TV.